ezali malamu te. Nga na kosenga yo simplement ce qui c'est possible benga Eliane nango proposer un montant oyo pour que quelque part réputation na yo imaginez un peu nenge papa na yo atonga ki cité Bethel wana ezuye inanete désenté a kembi pour que azwa a commis sa cité Bethel nenge komeli wana mais yo ye okuti nyon ces ara de ya cité Bethel les a au cité Bethel ou à l'époque ba habillement ya ba sœur en Christ ezaki présentable habillement ya ba maman ezaki présentable au lelo ba komi ko funda on ndenge okomi ko bimana ba femme mariée à cité Bethel quelque part ça fait très mal de voir que ndenge o se comporter na bito eza bongo mais ce qui lelo Eliane a ko funda albi que oza musala na yo ko bimaka na bana basi na église ko filmaka bango pour que oza na ba preuve ça fait très mal. Moïse Mbi il un peu ko modifier to peut ko changer comportement na yo vis-à-vis ya makambo na bito ke eza bongo ce qui eza bongo Eliane nga na ko pesa conseil simplement mais un peu ko bossa na maka parce que et comme bimisa yo moins sérieuse et comme ko fingisa yo famille na yo mais yeba auto ko ça lelo un jour et ko lokela biso ba problème et ko lokela ka yo ba problème lelo ko Moïse Mbi a pesi yo par exemple au né aux senga $100,000 à $100,000 a pesi yo au bandi que $100,000 on négocie ça passe na yo $100,000 na ko liango tim ko loko kufa non ce n'est pas ça. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine, Police des Stars, une émission d'analyse et critique. J'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Police des Stars. Merci à Fabien Pouy pour cette belle réalisation. Merci beaucoup Misape Simba et Magnola. Merci beaucoup Fabien Pouy. Mesdames, messieurs, aujourd'hui on va essayer un peu de parler de l'affaire Eliane Bafeno où Lelo est commis quelque part comme ça Kanda, ça fait très mal, ça ils ont énervé bateau parce que dossier en haut jusqu'à présent solution et comme on a laté to ko yebate tozo kende ko wapi. Eliane Bafeno proche de la prison centrale Makala où le loiseau Lokisama où a en fuite selon information nabiso source d'information alors to ko yebate le dossier affaire sur affaire. Lelo Eliane ndangena ofunda mais lelo ebaluki lié ba fundi yepe ba ko lukisa ba kangaye pour na insulte pour na diffamation ba dire ou alobaki pendant conférence de presse naé oyo zo sala pasi et na yango Francis Kalombo oto yebi à l'époque Francis Kalombo depuis moi je connais quand j'étais petit ex-producteur y a ba musicien Wenge musique à 4x4 à l'époque Francis Kalombo a produit derrière ba musicien donc to ba ki azali na moi azali na mbongo na ye ce qui toquait plus loin Eliane Alobi Francis Kalombo c'est un profiteur aye pona ba tcheka ba mona ye na ba insulte o alobi akokolo ba wana quelque part ça fait très mal de voir que mutu le roi Francis Kalombo na ye pona le Francis Kalombo temeto sa ba analyse quand yam sol ba isaka ba analyse donc ça la ba analyse le Francis Kalombo ba zo juger nde ba juger Tozui Jumi Ngalasi oyo azaki avocat principal ya dossier à Eliane Bafeno oyo lelo bazo accusé et nenge akoma ikocha Eliane Litoi soit disant que abengisaki Eliane ndaku na ye bimisi mbazu mbongo na mesa akopesa mbongo akoproposer mbongo le bi dossier ngeza ndeni wana selon ba dire ya côté ya Eliane Bafeno na yango Francis Kalombo na Jumi Ngalasi bakena ko porter plainte ou lelo tomoni maître abenga na kombo ya Doli oyo akangami lelo to kolobaki akangami mokolo ya 28 se retrouvé na Makala pona nini parce que atenaki ba propos moko oyo ezaki malamu te na média oyo esengelaki bakanga ye babengaki ye tant babengi ye ba interpeller na parquet esengelaki asambi bamoni ke azaki na mbeba na yango ba transférer na Makala tant on peut babengi ndeko Eliane Bafelo azui a kendaki ko répondre na invitation a été na parquet raison pour laquelle ba kologisa Eliane Bafeno mais lelo tomoni Moïse Mbi ex petite amie ya Eliane Bafeno o bazui temps ya ko sala bolingo na bango o bazui temps ya ko sala oyo basala kiwana eningo lo bateke non ndenge Eliane akofuna Moïse Mbi eningo bateke non akoboka lukuta na nyoso akoloba c'est vrai
bazwaki temps ya kosala bolingo na bango na yango pe tomoni Eliane aleki na TV pour dire que fiancé na ye oyo baza na ye wana ba proposaki ye ezaki ba rêve na été et après avoir sorti couché avec Moïse Mbiye après avoir kosala o basala ki wana et après kokabwana motango annoncé Moïse Mbiye ke azana zemi Moïse Mbiye a silikaki il n'était pas d'accord na ba annonce oyo Eliane apesaki wana et yango esengaki que ba kobeba na ebanda na yango tango bakabwani. Alors moi je me suis dit na relation au ba ko sala wana lelo yo Moïse Mbiye na benga petit bitinda te bon petit bitinda ya Moïse Mbiye oyo azaki pe fiancé ya Eliane Bafeno oyo asalaki que Moïse Mbiye a découvrir Eliane Bafeno après avoir couché na petit bitinda ya Moïse Mbiye excusez nga sona ba mabe après avoir couché na petite amie à Moïse Mbiye car le même Eliane a comme bimana pasteur Moïse Mbiye. Donc quelque part Eliane Bafeno a kosala makambo oyo esengeli kosala te mais surtout que plus loin pour dire que moni lelo autant ozana ba avocat na yo ba avocat ba pesa biso mayele ndenge nini ya kosamba au moins na place muzo esengelaki au salaki acte moko boye soit disant soit ofingaki mutu na balabala avocat ko yebisa yo na ndenge oke kofunda mutu esengeli obakisa mwa mungu wa pilipili ngelo banini apesi yo mayele en tant que avocat ndenge nini okoki kosamba. Donc ba avocat ya Eliane oyo toyebi ke Francis Kalombo na maître Jimmy Ngalasi ba yebaki dossier na Muzindo wana na Muzindo. Alors ba yebi ba vérité na mamu oyo ebombama concernant Eliane Bafeno o lelo to na yebito si boyebi ke Eliane Bafeno akenai ko samba na mwana mwasi ozo akize ki asungaki ye a avorter zemi a longola zemi. Donc dossier on est étiré na médiaté mais c'est Eliane asambaki na mwana mwasi au Mireille bako o akolbaki asungaki a ba droguer à faire avorter quelque part peut tout le monde que makamunyo sur la tie les kaki et senglaki makambwango ebima na média mais Eliane ba bombi yango to pe ba mettre wana ba yebaki autant que tout le monde na Francis Kalomba akolbaki non ceux qui vont moni muntu médecin oyo asungaki basa la Eliane test oyo akolbaki ba a ko régler 4 fois na mois. Donc médecin na ye a le que ce qui réellement est bongo donc ba bombaki eloko mo ya bomba na 4 au Francis Kalomba a meki comme ko dénoncer oyo à 8 ans ko lobanyo sote ngi lobake Francis Kalomba azana makambo oyo ayebi oyo peut-être biso média to yebite mais Francis Kalomba ayebi maître o Jimmy Ngalasi ayebi oyo balobi bakoloba na mikolo ekoya pour que ba dénoncer ba blague oyo Eliane a kolinga kosala contre pasteur Moïse Mbiye. Na yango so toke plus loin tomoni Eliane alobi que abana kobimana moi nani na petit bitinda on a connaît comme avec le temps on a ça la recherche trouver nani comme on les abolimbi ça moi parce que je connais pas son nom mais avec le temps je ferai de mon mieux pour que na zoaba information concernant le garçon OP a koleka na média a koloba a ko défendre Moïse Mbiye na yango tokoluka koyeba nini qu'est-ce que se passe réellement na dossier ya Eliane Bafet o lelo e baluki e longwe Eliane mtakendaki kufunda. Donc jusqu'à présent to komitum na ndengeni l'état na biso pona kozwa décision concernant Moïse Mbiye soki Moïse asalaki mabe et sengeli bakanga ye parce que to komona bato mususu bako kanga bango bako interpeller bango soki asali mabe bakateli bango ba peine bake makala. Mais pourquoi dossier ya Moïse Mbiye et ko kende ka ne ko kende parce que bato bana sima na yango bato bako boma topé Moïse Mbiye akopesa mbongo pour que ba boma dossier on n'arrive pas à comprendre. Alors ce qui Eliane effectivement que Moïse Mbiye nenga kolbake Moïse Mbiye a filmé mutakala Moïse Mbiye azwaki ye a abusaki na ye a melisi drogue a lali na pongi ba longole zemi oui ba preuve wana auto kolbake ba preuve wana eza le société a que plus loin pour dire que ba preuve na ye ezaki na téléphone ba avocat na ye bazwaki téléphone wana ba bomion pendant 1 mois mais quelque part tous ala ba réaliste téléphone wana ezana ba information nyonso concernant ba preuve oyo oki kofunda moto mais iningolo bateke no ba preuve wana esengeli ka obomba wana téléphone okoki pe kozwa téléphone wana ozi ba preuve wana obomi wana machine yo okoki pe kotina tata mwasi aza quelque part pour que ba preuve wana ezala nango lo bani nango sa terme ezala
ba supprimer te voilà. Merci pour le terme. Voilà. Mais si quoi tout le monde ba preuve on ezaka na téléphone oyo ba mettre bazwaki quelque part est un peu moins compliqué, on n'arrive pas à comprendre réellement qu'est-ce que se passe. Mais quand on peut ko tala makamona Eliane to koko bakaka na dossier oyo. To koyeba te parce que ba tumusu ba ko accuser que non Eliane nengoza wana na simana yo Moïse mi apesa ki yo $10,000 pour que o meka ko atténuer un peu moins dossier on meka ko tia mai ko bakisa moi mai na 20 pour que dossier wana ilala. Quelque part je m'en vais aussi dire à Moïse Mbi parce que le loyo makamu nenge ko parce que garder silence au kolobate to yebite pour na nini o ko réagir te to yebite nini ozolinga o sala. Parce que quelque part, au pays ici, bah te belé na mokili. Parce que beaucoup de gens, bah kenda sous prière concernant bah dossier auto comme on a. Les aliments malamuté. Ngana ko senga yo simplement. Ce qui c'est possible, benga Elia nango proposer un montant oyo pour que quelque part réputation na yo. Imaginez un peu nenge papa na yo atonga qui cité Bethel wana. Ezuye inanete désenté à Kembi pour que azwa a commis sa cité Bethel nenge komeli wana. Mais yo yé au quotidien ces arabes de ya cité Bethel les au cité Bethel où à l'époque bah habillement il y a bah sœur en Christ les qui présentable habillement il y a bah maman les qui présentable au lelo bah comme ko funda on ndenge au comme ko bimana bah femme mariée à cité Bethel quelque part ça fait très mal de voir que ndenge au se comporter n'habite les bongo mais ce qui lelo Eliane a ko funda a lui que oza musala na yo ko bimaka na bana basi na église ko filmaka ba pour que oza na ba preuve. Ça fait très mal. Moïse Mbi il peut modifier, tout peut changer comportement vis-à-vis à Makam. On habite que les bongo. Ceux qui sont bongo. Eliane, on peut savoir conseil simplement, mais qu'on peut bosser à Makam parce que et comme bimsayo moins sérieuse et comme kofing sayo famille na yo, mais yeba auto ko ça lelo un jour et que le pas problème et que le là pas problème. Lelo ko Moïse Mbi a payé par exemple au né aux $100,000 à $100,000 à payer. Au bandi que $100,000 on a négocié ça passe na yo $100,000 on lien au team ko kufa non ce n'est pas ça donc essaie un peu d'oublier cette affaire fais ta vie Luka mobali ou akobala yo mais yo moko wana na média obini o laxibiso fiancé na yo moko no bigi non fiancé wana ezaki surprise ba sala ginga ba benga na téléphone ba yebisi non yaka to surprise mo pona to na ye na monique ba non la sanga baga fiancé na miso ba tanke ko boya tina zi baga fiancé na lati mais yo moko o ko se contredire na maloba na yo moko ndimi makambo après ozo démentir yango et ko ça malamu te lelo yo bakangi maître Doli azala makala siko yebisa ngai yo muto kozala wana pour que on intervenir na dossier na yebité mais ce qui est plus loin toke na affaire il y a maître Jumi Ngalasi au lelopé aza très abattu na affaire wana o ya lobby que akotia makokinyo se sengeli pour maître Doli a kangama na makala atika la makala a purger ba peine na ye quelque part ça fait mal comment on a que au kangisi mutabatu akangami mais yo peut mettre to keneto zonga mais ba propos au tenir pour ngala za bongo ngala zo pesa mona muto point na he ba propos au tenir pendant conférence de presse ezama la muté ngala ko senga yo ce qui est sengeli ko senga bolimbisi nenge Francis Kalombo apesa ki yo 48 heures pour que o s'excuser o senga bolimbisi concernant ba dire na yo. Mais naibito soki ozaka peton ya kosenga bolimbisi quelque part yoza mettre avocat oyebi mibeko koleka Iliane bafino. Comment tu peux okozwa sentiment ne kotio o comme na niveau ya ko insulter na média te peut ko qualifier monto o ba ko funda yo na yo kana makambo fundeli yo imputation dommageable diffamation corruption domamwe bele bafuni na kati wana do ezo sa malamu te esengeli osengaka bolimbisi sengaka mikiti sa bomanzoto senga bolimbisi pour que Moïse Mbi na bata Moïse Mbi abato Francis Kalombo na maître Jumi Ngalasi ba meka mpe ko pardonner sur ba point oyo o tenaki na média c'est très important oyo émission moi ça na lemba si je me trompe pas na pesi mbote na batutu o bazaki belé kolanda biso na pesi mbote na Fabien Pouyi et désormais biso toko saka analyse toko saka analyse ne goloba ndeko na ngai yam siyambe
analyse yango et ko kenema musikate to suki pona les lois. Merci Mingina Fabien Pouy pour cette belle réalisation. Merci à toi Fabien Pouy. Merci à mon vieux Ox Jojo Lukoji pour mon assistance. Merci à Clarisse Wichi. Merci à Lydie Moutamba, ma femme. Merci à mes enfants. Merci à tout le monde qui a mis en cette émission. Merci à toi, hein, mon ami de tous les jours, de tous les temps. Patrick Mukuna, je te salue. Merci beaucoup à Gladys Noka. Noka Gladys Molongania, leader Moutamba. Balobi, la femme, o ayebi valeur ya mobile. Moi si oyo ayebi kocha mobile sike sengeli. Moi si oyo asala réunion ça pour que mobile a sepela. Merci beaucoup. Na pesi ba mbote belé sikozali. Merci beaucoup na yo batutu, hein, pour ne pas citer les noms batutu ba soutenir site oyo. Je vous salue. Merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Nous amène à biso on a commis un sponsor officiel na biso yewana. Donc bobe na biso soki problème ezali to pe remarque ezali bo contacter biso na plus 243 97 666 66 04. Donc c'est mon numéro. Je salue Jeff Kalombo Jeff. Je salue aussi Taylor Moulumba. Mesdames, messieurs, on se retrouve comme ça demain pour une nouvelle émission. Bye. Et analyse à passer. Mais bien les gars,